Tindika news vous hôtel à Yannick Topic partout à travers le monde babi arrêter to beta kama solo art to beta kanyo sauf rien babi par rapport au cabinet d'information le autre solana mwana Congo fils aîné animateur il y a Jésus cher de poule il y a groupe cher il y a Ferrego la tronçonné par rapport à évolution album na bango tronçonné par rapport il y a parcours na ndenge ni masoliza ko kende leo naza accompagner une équipe technique ya moneno toujours ça na bango na moni Yannick omona nga na caméra na sima et puis merci na Mike na réalisation babi monteur na biso ya makasi pe ya vitesse quoi merci na boss nanga ba boss nanga ba vidéo na matata papi Kelly na refait qui sombe bazala toujours nanga na moni PWS ya Willisionga ya mamali ya bangala bambote na ebele lando muzinga na reine ba bonjour ba lobby masolisa ko continuer toujours ça les jeunes mona Congo fils aîné animateur ya Ferrego la bonjour mona Congo ouais bonjour tindiga awande to tindiga siko masolo bonjour na watu tuba na poto bonjour na yomo obe ouais bonjour nga moko boni masolo bonne évolution santé ndenge ouais santé calme ndenge moni nga ka ndenge moni nebite so muto na mbeta hôpital ako solo abwe donc na calme t'as avec Jésus donc na calme pepele osa calme to solo déjà na mona Congo merci na président du monde vous na Italie wana bambote na yo ebele bela dinganga na mima wetu na Londres pe bambote na bino ebele sénateur baba bazola mutu na nga ya palais na nenga kati kwa to solo toujours tozonga par rapport ya mona Congo combien d'été pas faire rigola déjà ouais bateau ba yebi place mouvement à faire banda ti lelo ba ça déjà ba calcul de oiza 11e année ça 11e année déjà na Jésus donc c'est ça quoi 11e année 11e année mona Congo surtout tali parcours na obenongo banda ki lelo yo mo ero sa analyse ozomona ozokende ndenge oza ko évoluer boza ko kita monde des arana des temps des arana o naba mais pona ngai moko donc inana na katikati quoi donc inana na katikati musala ezoke nango bakiri nazo créer kaka donc inana ngai mwana Congo po pesa biso no guna batu ba biso libanda na lenga kliwana ya ne mwana ne no banda ko no banda intro ya boîte noire to ka ona ozo sana batu ba ke no mwana Congo ye wana ya boîte noire ona beta sangono e panzani mwana nketo kaze ilambako luvutula kwangwani kalongesa lu pimbili lu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  ngazwa kana ba guitariste na lata abango mwana nketo yengwani mwana yakala yesani pel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 e o boîte noire ya ngoyo totanda mabuta to yambagola ça c'est mwana Congo fils aîné ouais on a vu nanga baba ba kotele maza Guilain Fiscal voilà au PC moment Bercy passe mais toujours par rapport à ça au melo sali 11 pas Jésus faire rigoler Jésus de nuance par rapport à l'évolution na yo au cause on s'en ba nostalgie ba bloco ça pas Jésus ba timiso ba zonga ba ba keno eza yo ba krino sala ko pe kanga ki na kin keno masole vanaka na début bozala ki non na début ya mouvement ouais na bandaka na ozana mbanda viva camarade mwana Congo de l'animation c'est ja complète sentimento nous c'est wudu pauvre ozana mbanda oza la fière on est à bandal après to yemi selegete ba somba lelo ba sukina Congo ba yanke ba memela mindele mi selegete mindele ba sengia bando ngiri ngoto selegete changwe on est à histoire vraie pour moi j'ai créé simultanément le fait qui se fait au même moment na moment on est à baya ko somba mi selegete après nego beta tsengo basadi la yo diambo diampato mamo de prova diambo diampato tsengwe modiambo diampato mama modiambo diam nego beta basote biso bana Congo antokomelo tokomelate fera koti sponsor na biso talaba jene baba tomboli molangia alondrindri alo bralima yebengi biso le lotokota nakati ya jetemeye donc wana ba biloko na bandela ka wana donc ti le loto yesiku to na ba boîte noire donc toujours continuer ko évoluer pour sentir peso biloko mususu o elinge ya aussi ko to préparer na bon na biso sponsor
et puis naimi orengenkio nebite ba question ça yo toujours continuer par rapport à ça mais surtout zongi na début vous avez quand même animateur rebelle o to yebi to yebaki Musamaria to yebi comme pas Fabregas Sabalo to suis Sabalo to soit qui Kunzardo na yo vous avez 4 si je me trompe pas vous avez 4 non. Ah, ngande na zaboui na parcours à Jésus, donc na boaki déjà na 12 animateurs. 12 animateurs. Oh baleki déjà. Bozalaki 4 wana. Soko yoki koto Musamari, yoki koto yo yoki obzalaki koyokana. Santi pa ke no koto batikeli mwana konga zo boaka. Évolution pe normal pour yebana mais to komika ka après ba départ ba animateur wana to senti mamoko après ba départ na ya Sabalo, ya Musamaria. Tout le monde qui a remarqué ma casse par rapport à yo travaux qui ou bien ça par rapport à quoi. Bon merci et ça question moi bien au moni biso tu as leader moko aza différent na ba leader mususu leader na biso ngata ngona kota ponga na za animateur liboso ayebisa nga déjà que mouvement onde to sali yango boye lobi batu ba koyaka donc aye kusanga déjà esprit de partage donc ezana ba orchestre mususu misia koti me azoe banate Funsu aebanité lubelo aebanité doualu aebanité biso sikwa saka soki déjà afulio déjà mutu pe oaye aolinga yepe afula yepo biso nyoso to yebana ensemble donc amemaka équipe yango moni lelo comme champion d'Afrique amemaka équipe nyoso foko kabola ka jeu donc aye kusanga déjà esprit de partage so mona ndengwana ezaki tant ya mutu pe oaye afula ye ayebana ndenge ngai pe na yebana donc ezaki nango par rapport à ya bulote po ngana za mwana Kongo ngana uta mboka na mboka ba crime suna na ngona na bwaka ngote tililo na bwaka ngote ouais donc izaki ngona na bandengwana quoi mais surtout zongi lelo par rapport à ça l'album tout le monde bozana ba animateur rebelle wana tout le monde bersa zala qui bless créateur ay bless créateur ka boka liboso pas akema mo likolo tout le monde peut retenir ba tir l'espace mais album bimi oh c'est comme si yozo yo kanate qui c'est ça mukie ou bien boulez à les souter. Te bo album ba fanatique à Jésus ba fanatique ba linga mwana Kongo so boyoki ngate na générique tango to koma ina ba séance ko sala générique ngai na koma na zaki prouver leki na ngada yaki na Luanda esenga ina kende na kunda leki na ngai bango na sima batika lo sala mais tango na zongi na yeko kuta nzembo moko mutetikala iki sasa makambo kisasa makambo na komi presse kuta lobi a mwana Kongo générique déjà sili mais ko tapesa mwasi na zoembela mwasi mo ba sente pa mbali aza marié. Alors si ko ba qui se pesa kotaka ko pesa mwasi yango conseil pesa na Kongo po batu baye bake mwana Kongo aza toujours yango koyoka soko landi nzembwana na lobi maloba moko boye wana nebiti soko yoka Kongo soko yoka ate mena bike monde entier ezana ba Kongo baze belé ba ko expliquer ba yoka ate na facilité ya moko boye pa mwana mwasi wana longi nzolele kuvana nge mwana nketo ulenda vwandila kulongolwa kuyana kuyatekolo kako namuna mwana yakala ye peto munlembo kunzodiko endio vuete peto wakuela kala kena donc vous vika ngindu zaku land exemple kia padre wabaka mameto Silia donc nebike ba yoka Kongo ba expliquer ba yoka ati nzembo wana na yebi yango na yebi nzongo zolo ba wana ayemi nzela pe chanson mabina c'est album on na c'est nzembo wana mais ekemi ngene na comédie place olo ba wana pourquoi yo animateur pour nous boka kiteko keka na comédie ko sexa bon mais wana ko lakisa monde nseke nazaka capable ya ko sala pe ba imo mususu. Donc okosuka kana animation te wana za siko tango Jésus akotisi yo ayebisio ke sala no loko moko wana donc oyebi ke animation peza monde ya comédie animation eza monde ya comédie eza monde moko boye to saka eza globe terrestre donc oko utiliser makambo ndunda oko utiliser makambo mai oko utiliser makambo batol donc eza globe terrestre makambo nyonso ya globe terrestre yango biso to utiliser kana animation yango bomoni wana siko na lakisi capacité na ngai ki na rumba pe na ko sala loko moko boye imugo moko boye na kati ya rumba donc wana eza pe mayele mususu izana ba animateur mususu pe kotie mekana ko sala akoki pete yango moni do na lobeli yango siko e biminute comédie pona ni po jeune azolo bondire koko po Jésus lobaki lobaneti koko na lobi siko neti koko donc wana eza munoko mo na utiliser ya bato wiji na utiliser wiji makela damba yango yoki imura ndenge wana longi nzolele kuvana nge mwana nketo ozomona ndena lobeli yango to kende nabike no boss na ba boss na ba mi ba na ni na Londres ba Orlando fait qui somme na papi kele par rapport c'est nabite so loba moi lo mo pona bango quoi ouais boss fait qui somme na papi kele fait qui somme papi keli na pesa namba na ngai soki vima
ngana osepela ba benga ngana zo pesa namba na ngai na yoka ma ba appel na bango ne bige kuna ba vanda na ba JP Mindi yakuna donc nazo pesa namba na nga 00243 89 61 60 485 boss na ozela appel na bino bokomona pe kaka ba vi ndenge ekota na mwana Kongo po oyo tango boyambi nga boye oyambi fondation ya animation faire chair de poule po ndako nyonso ava batonga ndako ezaka na fondation nango dongo eza fondation ya Jésus de Niance na ndenge animation quoi. Mais fondation tozoyoka yo te baninga bamona eke non ça ne va pas tout moni sabalo akepa fabuka ça va tout moni pe nani kunzardo ake na epa ya ekiti watana espace mona ni tout moni pe ba misu bazo kende yo zo tika la kata ni espace ozo espace tozo monte ke non ozo bon pe carrière yo moko animation tout comme musique eza on dirait Damas lelo bokolia ngombe mais lobi tango ko lamuka libumo esenga sunzala do lobi boliaki ngombe mais lobi su esenga mtsaki ozo comprendre donc eza on dirait Damas lelo bolie omoni ya babwaki bongo lobi babwaka nini ngatango bango babwaki nga ba crie zongi na mutu eza teke ba crie longo ezongi na mutu sikotango esenga to bwaka susu mais ngana ko bimisa mbango ne dina minute mutu na ngai tondi animateur na bino mwa kala zaka azaki pa na bino longwa nani kiriku abisanga bige no epa na okasi na bino ezalaka so motena ba cleaner bazu ba pesi mutu aza na tawano bazo tikele espace ya solo bibi ba salo déjà lokwana bon omoni animation ezaka tozaka na différence moko mutu so akoza na voix mais aza na créativité te siko biso to neti nga mwana Kongo na deux critères wana na voix na créativité po ba animation eutaka na mboka siko nga na mwana mboka awa na kisasa nga na saka ba cria ya sa elamba te po batu mususu ba créaka ba cri mo ya sa elamba mais nga na créaka mingi likolo elamba makambo eleki tro na nini na carte na compte donc nga na créaka ba cri moko oyo ezaki na même pasteur na ndako akolanda même monsieur l'abbé atali bo animateur wazo bwaka neti loko mo nazo bwaka linyuka basani linyuka basani abasani oyo ya nzoto linyuka basani abasani olobelo mot très important bat bolanda ngana ou de ba yoki ngo bike no ba misusu bazaka ba clair te be na voix bien misusu ba clair na voix bien te et pas na bino nani yango za na voix ya bien te o ke no ba pesa ko clair te net na ata ya libando yo yebi omoni ma mondaku keba wana ndaku na biso donc boko yeba kaka ba vérité après vérité boko yeba kaka après nga déjà na biso no ke nga mwana Kongo na créateur na créaka na pe na voix moko o boyuka ta na zo banda ba sango no epanzani donc nga na za mutu mona ozo ka espace muke na dégagaka ba générique na musique ata ozuka ka 2 secondes déjà ozali mais nazo promettre bango ka bo responsable na biso ezoya boko sentir kaka bako sentir mona Kongo to moke malé mais plutôt chité déjà na yo to moke na suka déjà ya entretien na biso mais système ezana kini awa to mona Monseigneur Dangwe apesaka ba brassard apesaki Bercy apesaki boye toketi apesi yango na minute mutana nango Stani ya Mado yo depo banda tilelo ba reconnaître ton eloko moko to mote que non quelque part et général pe ote ko vandaka te ba brassard wana webi eza biso to saka siko na fédération wana ya kopesa bato ba brassard biso na fédération bi donc biso to na fédération wana nani to kopesa brassard bila za FIFA na bino nga za suna niveau ya kozwa ka brassard te nga omona muto za na brassard akendo beta na Hollande te nga na akendo beta na Hollande na beta na Suisse na beta na Belgique nini suna la ta brassard pona ke beta wapi bango bazola ta ba brassard po lobi ba komema yepe na Belgique nga déjà na beta déjà na Schengen donc tout ça na fédération wana to ponaka nani ba kopesa brassard ponga za suna niveau wana te nga za niveau wana ya kozwa ya biloko wana te wana za bato bazoya na sima na biso bazoya sima ouais c'est ça quoi c'est quoi tu comment qu'il a scope to chiter na déjà moi question moi suka quoi par rapport à ça tout moni mingi za raso ba longo pas faire ba kina maison mais yo peut comptage pour boka moi couder na maison mais ou kenda kuno be masole simba bo bato bakenda ka bazonga wapi omona te bato bakei ayeko zonga nesusu kwa kenda ka zongi quartier la terre ngai aka Bercy o mais akenda ka yaka pesusu oyebite donc nga naza animateur élastique te ke kuenda vutuka donc nga sona kei boko mona nga na kelibela vous comprenez na kelibela na kelibela donc yango moni ke fondation eningana te na ndako yango na fondation ya mouvement na donc lobi ka bato bako comprendre kaka qu'est-ce que mwana Kongo donc wana ya makambo ndako toko bimisa ma toko dévoiler ba secret
Tu veux obimisaka jour longa to moki na suka déjà pour tout chiter par rapport à traiter la besoin article au mot de la fin. Na vu que non ça na poste le bas déjà ko no no calme merci na manager nanga mon père collection nga babi na rabana ba mbote ebele ko na moni Elvis Sion pe ba mbote na yo ebele land muzinga na ren babi très fort ko na moni pe les choses ba tout bozala na pemena ya Nix Topic et ça la bien Rolex pe na moni accompagner nga ba te bele ba msito ko boka te ko ba so la bien te to so ba so la biso bien ça bon te Rolex so la ba solo la as système ya namba to solo so za kilo biso za pe kilo chez na ebité quoi par rapport ya lo no ba ça pour ça ba mbote ba la biso libanda ouais nga za mutu mo we na kenda 4 pays d'Europe do so na bandi ko pesa ba mbote sikoyo donc to ko suka to ko komati vendredi alo na ko pengleka moi keleke bato po ndina zo sala émission na vandi na nono lomboto camarade ya Rosikiala bato ngiringiri ba yebi na lokolengi wana quoi alors nazo pesa so na kokota na Belgique wana Dodo Wech na Cosmos bato baze belé trop na sangisa ka tous les mboka Benjamin Makiese Papa la joie Papi Masita police militaire Kangabao Bera de Prince des Amunda Papa Mbuta Cheri Gola Orly Gola Bionique Duki atozolo beloko te mais ngazo bwaka okaka toujours yebango kingana daga na mouvement bato baze belé na bwaka auberge Edima Kuntima auberge tokomela te depuis na bwaka Edima Kuntima tokomela te nebite so tokomela kaka te mais o melande tandis que o tiki batamo trop mo melezate mais biso to mela baoni bazala masolo na minito mengana na mouvement ba mouvement mais o tika tant trop bless na bersim basim masolo na ritinze pa tiki l'espace ilunga pa tiki l'espace ba yo ba tiki lote mais on a uto biso tamba saki générique nga zaki na Luanda na kotika ebembete leki nanga dae musique kufaka te musique ezaka toujours leki nanga kufaka senga ifona ke kunda leki nangai po ebibiso na musique soki ndeko no akufi ozo ko participer te masolo belé yaka ko interpréter même biso ba to simba ba micro la journaliste be marabo ngai senga ki siko na kende nanu na assister place leki nanga dae po musique kufa nango te musique eza na ngaka siko moni teke na zongi ne okuta musique yana ngaka bazela siko na iloko na biso sponsor nazana nga toujours wana dubana mai pe to wana bango patience bango adage nga na kutango que la patience paye, la patience est la longueur du temps. Quand on a botama na ko kutango siko na ebité siko patience na ngai eza mabe ubie eza mabete bana poto ozongi sa réponse ko longwa na ko longwa te ya mabe to ya mabete donc ngana zaka toujours wana ngana biso bango ke na aka wana na zobwaka to chaplis muntu wani ambasi Luzombe na Rotterdam ba Mige Vwemba ambasi Luzombe na zongeli susunisha Luzombe Achille Munjuli kawana po ebika ngana kenda ti merci beaucoup merci na Patricia Mutombo na États-Unis ba mbote ne be la moni Joël Mutombo na Turquie on a ba mbote belé ko abi Joël Mutombo comme ça message pas Patricia Mutombo mala ben ke non stopé ga bi mikolo azoyo kana te azomona na te na ebité junior parle ngompe sanga numéro te metro solo ga ninga kati quoi merci na Yannick accompagner na caméra et puis merci équipe tindika la moni pe monter na biso Mike ba bi tout ça toujours wana kwanga na tiki bino déjà masolo msoko mais mona Congo na bito saka na biso mo eloko moke malgré bo beta ilobi vous vraiment bulu mais eloko suka ka tout ça déjà histoire mutu nyoso fa pona ka nyama ko vanda naye ngana moni nazo sa différence nia una mbwa na kota ipa Paul muntu na kuti nia una mbwa ta na kuti kamba mo mbwa gangi wou maman na boule lango qui fona sali lango cri parce que moi j'ai créé simultanément le fait qui se fait au même moment na tanga na kota ki makamonde yango na kutaki ebongi na vanda na mbwa ke na vanda na nia wo mbwa komona moyibi akobelela ye menya hypocrite moyibi akoti donc nasuki ka wana bana poto mbote na bino yango donc mona Congo number na ngai na sina pesaki déjà 00243 89 61 60 485 ciao.